Moulunga le kindelo na plus de 2 degrés Celsius. Bazamba ezali ko sila carbone kutukolo bate ezali ko matase ko mata. Yango wana le professeur docteur Albert Kabasele ye a expliqué pe apesi solution ya koloba boye. Ndeko ko kata banzete bikatela te. Ko tumbazamba te. Ko tambola na mutuka ezali ko bimisa milinga te. Pona ko bebisa nature. Il y a solo soutenance esalami kitoko famille banegonenga na ndenge ya docteur Albert Kabasele bayaki wana ya solo. Bourgmestre Maluku akendeki koboma port moko basalaki yango ya mutu moko basalaka port na ndenge na ye kokamwa. Tala musala papier piana elongo na la police ya Tchango oyo ezali dirigé par colonel Elvis basalaki mokola lobby na libongo ya Ikeme. Tala ninga balongoli port oyo po ezalaki kosala insécurité na butu. En plus port oyo ezali port moko hôtel de ville pe commune ya Maluku ezali ko maîtriser te na makambo teli ko futa mpaku ya l'état. Yango wana ye moko papier pe na Bourgmestre Maluku akitaki elongo na la police balongoli bandeko wana oyo balingi 5 chantier ya mboka etambola te. Boyo ka colonel Elvis nenga azali kosola na mikali ngala facile. Alors balongwa déjà po ekozala nde te siko so bakuti oza osali wenzelelo boulevard babengani otezande ko kanga siko parce que l'air baza ko kanga l'air toza ko pesa mwa bitumo mwa makasi na moni mitindo bakonzi zo sali mwa malamu. Ye moko pe Bourgmestre Maluku papier pia na lobaki. Commune toza na frontière donc on n'ima jamais moto atonga babiloko na se ya mai ke toyebi ete pona buto akotsa banani akobisa banani na raison wana sur instruction ya autorité donc ça bokonzi wa l'état likolo ya mesa donc la restriction de l'autorité de l'état yango toyiti ko procéder na évacuation ya babiloko wana nyonso tokolongola yango de sorte que to orienter population bachaki ba wenzo na sika tozotonga wenzo o papa jeune oyiti komona pour permettre na biso na maîtrise à contrôler batuana pe sécurité na maîtrise à contrôler la frontière. Ya solo population ya Maluku ba sepeli makasi désormais zando ya sika ezali kokoma na zone 4 oyo bozali komona image la moderniser ko la propre lokola ba marché nyonso ya minene ya kati ya ville ya Kinshasa. Ya solo bondi melangai papier piana azali ko bunda pona Maluku et se développer. Kokamwa match eza bien penza.